Les Zamboka, Tata Kimbangu, a monné la yango passe 30 ans de prison, le plus vieux prisonnier du monde, les gens de Simon Kimbangu. Les autres temps à côté, les autres quand les Makambo et Bandi Boy, quel est ça fait l'autre temps à Makambo dans la classe, autre temps à mettre tout comme on a la classe, Makambo et Belé, ça pour bon maman, tango n'a pas coquille. Pour toi là, à Monique et Zate, ceux qui ont la disciple déjà, il y a Sata pour nous aller pour combattre Kimbangu, ça n'a pas cité. Oh la tango là. Yo la ta veste ndeni no sa ndeni o la ta pantalon ndeni to ça ba chose chosifiée mais si pour mutu abundela biso lito la Tata Kimbangu kombo ya Kimbangu eza kombo ya Nzambe. Bonjour papa. Boni sate. Kimya ezali. Oui, lelo tokutani na lisusu na deuxième tranche na kati ya chaîne na biso Musakoli Shako TV. Lobby tozana férié. Oki komekana nous expliquer bana mboka férié eza anini et puis omi présenter liboso ba ndeko nyonso bazili ba ko Olanda yo. Moi makasi. Merci ndeko nanga. Comme nanga papa Thomas Wodi Okito. Laza congolais. Laza mwana Congo. Laza mwana Kimbangu. Au moins la fois passée au solo là qui natalisa que l'origine même il y a kombo ya Kimbangu. Kombo ya Kimbangu eza kombo ya Nzambe. Nzambe moni musatu Kimbangu. Ko mama ki pavita babelela Kimbangu fula mwana. Ko biso toyebi Nzambe ampu Nzambe kobendo. Nzambe nyuma kololo ala na dialecte na biso. Ye wana Kimbangu. Lelo le 5 avril 2023. Le but est le 6 avril, c'est la férié pour la bisoba congolais. Et là, on a pour le férié à l'objet et pour banane et à Moutouali Bosopoto, à la férié. Mingi ba ozana ba problème mingi ya koyeba pona nini férié pe to bandi bo po bana ba ozana posa ba eba yango. Le but même mikolo pe ba yebi manga Kimbangu te. Eza ka bana mikete. De occasion yango pona ko dali sa ko expliquer si makambo tali férié ya Moutouali. Tata Kimbangu la koyana ina kati ya mokili. Abota makina 1887 na Congo na Bazaïre na Congo central ne tobe na ngo lelo. Tata Kimbangu abanda musala na ye le 6 avril 1921 nde mukolo abanda église na ye église Kimbangis. Même bana Israël babima l'Égypte le 6 avril je boye bakayango te le 6 avril pe biso pe ba congolais nde Tata Kimbangu abanda pe musala na ye. Le abandi musala na ye ya kobikisa abikisa mama Kantondo na malade ya mutu le 6 avril po eza musala oyo epesamaki abanda yango banda le 6 avril ti tokomi na lelo 2023 tokuna ça et 2 ans de septenda siècle mobimba me bato ebele ti lelo bayebi histoire ya Tata Kimbangu. Oui eza faute na biso nani mingi te po 1 ya liboso même na baklasse batangisa biso yango te po bayebi ke soki mutu mwindo a reconnaître Nzambe na ye kozala problème bango bakoma na pasi ela yango likambo omoni likambo ya Congo eza likambo nde tosalaka yango eza problème politique kaka te to nini to social kaka te mais eza te problème eza spirituel makambo ya Congo soki Congo eza nango boye ekende boye comme si esimbaka te tout ça eza problème spirituel. Problème spirituel yango eza nini Tata Kimbangu na 1921 abundela loposo mwindo pe après ça ba indépendance na Afrique ba payer pele Afrique pe na mboka na biso mais lelo na okama mutu susu ayebi histoire ya Congo makasi et pas de histoire ya Kimbangu abetaka te makambo ko batika biso na mindele wana na ye pe mutu mutu azo lata yango ti lelo oyoka mususu na beto histoire ya Congo
mais okokamwa mais abeta lisolo ya kimbangu te yango nde ntango ekoki po tolobela makambo yango nde tata kimbangu na 1921 wana ye moko atelemi alobi moto mwindu akokoma mundele mundele akokoma moto mwindu eza mpona poso nzoto te keno yo osala ntshoko okoma pembeni non mais tozolobela mpona ferie oyo ya journée ya lobi ebele bazoboya ferie ya jour ya lobi ferie yango kotana lobela nanu bato mwa polele place na bayeba ferie yango eza par rapport à nini ferie yango eza boye eza ebandeli ya mosala ezali le 6 avril leo asali mosala yango oyo lelo epesi biso indépendant ola ntango wana mutumindo yo olata veste ndenge nini osala ndenge nini olata pantalon ndenge nini toza bachose chosifie mais sikoyo motu abundela biso lito olata taki mbangu nde sikoyo leta na biso amoni ke non faut to reconnaître parce que eza mpona mutumindo ya général eza kaka mpona africain to congolais te mpe congolais nyonso ayebaka aza kimbangisi soki mokolo alobi tokobana na ndako mpe eza mokolo tata kimbangu abanda lutte na ye abanda mosala ezali le 6 avril leske esika wana nde lelo leta areconnaitre ke no topesa mokolo wana tovanda mpona koreconnaitre lutte ya tata kimbangu mpo lelo soki tokomi libre lelo ekomi président mutu mwindo nani mutu mwindo parce que à partir ya kimbangu lelo tomona baeglise de réveil nani abanda yango na 21 nani azali l'église de réveil apart kimbangu tatelema mpona kolobela likambo ya mutu mwindo lelo tokomi ngai boye ngai boye ngai boye mutu ya liboso église ya réveil ya liboso eza ya kimbangu mpe ye moko alobango malamu po ekotikala église moko na mokili ekotikala église ya kimbangu tokende esika tokende kaka tokoyeba kaka makasi ya kimbangu mokolo alobi tokobana ndako mpasi ya mokolo tata kimbangu abanda mosala na ye abanda église na ye église kimbangisi ebanda le 6 avril 1921 fondé en Kamba nde tata kimbangu abanda mosala na ye yango comme message okopesa bandeko comme bana yango wana mpona ferie ya lobi mais na kotala ebele bazolobaka te ferie wana toyebi yango te sikoyo na bakonzi nyonso oyo baleka liboso wana likambo wana bayebaka yango te kana te oyo nde ekoyebana to nde nini nasepeli makasi mpona kotuna nga soki bakonzi mosusu bayebaka yango te likambo nyonso eza na ntango nango nzambe asalaka makambo na programe na ye mpe na ntango na ye awa na 2023 a lebandeli kaka tata molimo sa toza kimbangu kanga nalobi tobandeli nyonso a 0 sadi trop lelo tomoni tobandi deja kozwa nanu ferie mpona le 6 avril sadi trop spirituellement elobi mingi soki mutu lelo akolobaka non likambo wana ya le 6 avril yango te nini te oui mais ayeba soki mpenza aza na bolingo ya mboka soki aza mutu mwindu en général aza na esengo ya komona ke lelo biso bato mwindu bareconnaitre parce que église ya bato mwindu oyo lelo ekomi na mokili mobimba epansani eza nde église kimangisi oyo esali na mutu mwindu mpe lelo ekomi na mokili mobimba eza fierité mpona biso banoir mpe tata kimbangu lite na ye lelo eza kaka bakimbangisi te nde baza na liberté eza biso nyonso tu pour ele mal pourquoi olobaka kaka kimbangisi c'est ça le kimbangisme eza mpona motundo mpona makambo nyonso c'est ça congolais nyonso eza kimbangisi mpe mutu mwindo nyonso moto nyonso akimbangisi te me tomona baeglise eza ebele me ntango ozolobaka bato nyonso bakimbangisi te sikoyo bato baboya ferie wana bato wana nalobi congolais nyonso eza kimbangisi na sens nini mboka oyo eza mboka oyo tata kimbangu amonela yango mpasi 30 ans de prison le plus vieux prisonnier du monde eza nde Simon Kimbangu lelo totanga yango te lelo kaka nde makambo oyo ebandi boye kele 6 avril lobi mpe tokotanga makambo wana na baklase po totanga me totikomona wana baklase te makambo ebele eza ya kobombama ntango nango ekoki mutu wana oyo amoni ke eza te soki oza disciple deja ya sata mpo mosala oyo ya kokombatre Kimbangu ntango eza susu te ntango wana eza susu te ekomi ntango ya bana nzambe ekomi ntango mutu mwinda asepela mpe déjà meme na époque ya kolo esprit aya na kati ya mokili aposala na colonisation tout ça mais le ayaki na posala na nesi na 450 ans après loi na ye le bayo reconnaître ye l'état lelo bakomi basava dans le monde entier biso mpe ntango na biso mokumindo bakongole mpe ekoki tokodirige mokili mobimba la toa congo congo angola congo braza congo kinshasa toza mboka moko todirige afrique mpe afrique edirige mokili mobimba. Voilà, merci beaucoup diriger Afrique mobimba. Mais na kati ya bakimbangi seza kokabwana. Tozokuta toza de kimbangu.
Na de kimbango wana to ndimela kimbango nini? Merci ndeko na ngai mpona koyeba. Soki totali makambo eza makambo ya sika te. Omoni tata Nzambe kuna na likolo. Nzambe ne aza wana même biso na église Kimangisi. Yango mona biso toute autorité vient de Dieu. Mokonzi nyonso euta keba Nzambe nde omona biso na Kimangisi opposition ezalaka te. Oyo abimi wana seki ye wana Nzambe aponi. Mais soki yo kokoloba bongo seke yo moko oza sur na mokonzi wana te eza mwa mpasi eloko osali yo moko ocontredire yango biso toyebi malamu Nzambe ye moto apesaka mokonzi sikoyo yo moto ya Nzambe ocontredire mokonzi wana ndenge nini epai na biso ezalaka te Nzambe mpe likolo kuna atika ovanda na sata te mpo alingaka opposition te yango abwaka sata okiti lisu na se oyebi Yerusalemu ya sika oyo ya kala oyo eza nkama meme kuna eza 12 tribus mais les 12 tribus wana kaka dende esala ancienne Jérusalem 10 wana bakenda se disparaît toyebi kote baza te c'est de même lelo mpe bien ke eza boye mais kaka wana nde etikali nouvelle Jérusalem mpe etikali mpe bongo eza likambo ya sika te me na bible tomona les 12 tribus etikala moko les 10 eza bongo e makambo nyonso tout ozali soki ozali na nsima ocomprendre yango Nzambe alingaka opposition te mpe Nzambe azala ndeko ya motu te eloko te foyebaka te yango wana Nzambe alingaka opposition te Nzambe alingaka bana na ye me oyo tozomona na kati ya RDC ese peuple congolais bazosepela to obia banyokoma mpona kosepela na nini kosepela na vie normale ndenge tozali tala transport na se bazopesa mbongo na se avomata opesi mbongo avomata na kati ya mutuka opesi mbongo siko na ndenge bozomona boye mpe yo olobi ke Nzambe aza awa na Congo ese minyokomi oyo nyonso Nzambe yango toza naye na Congo azosepela na yango toujours na korépondre mwa moke boye me neti na olenge nanu ya koyemba na nsima na nde napesi maloba nzembo wana kameme toyebi yango Kongo oyo mboka kimbangu amonelaka pasi Kongo oyo mboka kindele banyokolaki kimbangu amonaki pasi pamba te alingaki mokosi etelema kasi lelo oyo bakongo barangani eza meme ndenge ka oloba lelo bato mosusu baboyame ferie oyo sikoyo Nzambe akosepela ndeni eloko yebuka nyoko amele yango lelo tozwi lipandasi tomoni kimbangu nde nani na 1991 basala conférence nationale tata moko akela oloba makambo ya koyeba kimbangu oyeba bawolola ye Nzambe asepela na ye te lelo tozwi indépendance toli mpona kimbangu mais kombo ya kimbangu elingami te meme ferie oka ya pamba baluka ferie ya pamba me bato mosusu baotelemela yango azotoka makasi mpona otelemela yango sikoyo na ingratitude Nzambe akosepelisa biso ndenge nini lofundo ya pamba Kongo ozali koti ya Kongo soki nakanisi pasi nanga mbula tuku misato ya pasi kati na boloko nyonso wana mpona lokumu na yo Kongo Kongo owangani ngai Kongo okosani ngai oyoki ndenge Nzambe azonyonga mais sikoyo ta yango tokomi oreconnaitre nde sikoyo makambo ekosila ifo toyeba Nzambe jamais l'ingratitude tobima kaka ndenge makambo ebandi boye nde sikoyo tomona esika Nzambe akolimisa biso te tozwa na esika na biso nyonso Nzambe apesa bapimission eza pimission ya Nzambe eza fota opesa ya motu ya motu te eza Nzambe nde apinir soki toluki ye akozongisa biso na esika na biso mpe koluka nde yango ndeka makambo eyebanda ya malamu boye ene esengo boye mpo mwana Nzambe nyonso akosepela nango mwana Nzambe nyonso akosepela nango fete yango ekozala wapi ekozala na Kamba to awa na Kinshasa Serge Yegis Kimbangis international eza na Kamba Yerusalemu esika Nzambe tata avandi mwana avandi mpe tata azolimisa te eza na Kamba mutu tu mokili mobima bayebi te Serge eza na Kamba nyonso tu bato ndeko na nga likambo eza awa eza boye tata molimo mosato tata Kimbangu royaume na ye meme kuna likolo na ye omwe na ye nayebisa yo soki
sato babwaka ye na se mpo aboya molimo mosato yango babwaka ye na se yango mona mokonani molimo mosato meme na se ape baotelemela ye sata mpe akiti aboti baeglise na ye mpona kokombattre molimo mosato mosala bango eza bongo meme na kati ya bible sokoti na kati ya Jean 14 15 à 16 à 17 quelque part wana balobi kolesa lobi mais bato ya mokili bakoyeba ye te soki mpe moto ayebi ye te eza mpe fote na ye te mpo eza biblike bato ya mokili bakoyeba ye te mais biso tokoyeba ye ngai nayebi ye esengo na ngai nde yango wana parce que nayebi nzambe naza fiere ya koreconnaitre koyeba nzambe eza teke histoire mais nayebi ke toza na nzambe molimo mosato nzambe kimbango nzambe kimbango oza bana kombie eloko nakoki koloba nde yango oyo bato mosusu eloko oyo bakotisa biso boyeba likambo ifo koyoka yango mais lere mindele baya bakuta bokoko na biso balobi o bokoko na biso eza mabe or ava mindele baya bakuta biso baafrike balobi tozala malamu lelo bakomi baeglize na bango bakotisi ekomi bokoko na biso ekomi ya mabe oyo ya bango nde ya malamu lelo ekomi soki moto alobi na lingala abimi comme ça aza mayele te so moto aloba na français nde abimi mayele tout ça biloko ya bongo soki tokodevelope nini monoko nani boloba eza ya bino te vraiment esala soki totali na mokili mobimba ekolo moko pays moko te oyo eleki congo na badialecte eza te toza na combien de dialecte mais lelo kaka français na anglais nde eza mpona nini lelo mpo moto asamela o dossier abima ifo aloba français biloko wana avec leta ekosila tokozwanga na minoko na biso toza balangue ebele bacomplexe wana eza sina esika nango susite ifo toreconnaitre tozongela bonzambe na biso tobungisa yango ntango yango edeje komozongela biso nde esengolanga nde yango wana somwa maloba suka epa bandeko nyonso bazwakili baku mpona kolanda yo maloba ya suka esengo eza makasi mpo biso toyebi bilaka ya tata molimo mosato ndenge azopesa biso leka makambo oyo ebandi toyebi deja ekomi ntango ya motu mwingi ntango ya motu mwingi tokodirige mokili na badomene nyonso yeke tomona mundele nzambe apesa 1 quart biso toza na 3 quart na biso mpe ntango na biso ekoki tokodirige mokili na aspect nyonso yo motu mwingi oyeba yango yo nde mwana liboso mundele azaleki na yo totika makambo ya boye azaleki na yo me eloko ekamisaka eke mundele meme aboyaka kimbangu te me kaka biso moka motu soki alekwanga na ye na ndendo ale abandi loba mundele aloba loko te ekomi ntango tofungwama ntango ekoki eza ntango ya kokosama lisusu to bakosi biso mingi ekomi ntango na biso baeglize wana nyonso wi boya na bino esukasuka ekoyebana tese ekozala tese omoni mokonzi ya mboka aza ndubela mayele nzambe aespiraka ye tese ekozala yo bimisa baeglize na yo ya kobimisa kimbango babutiki oyo osali wana po soki oyo olobi kombo ya kimbango nde sikoyo oza sina ntango wana te tese ekozalaka ya baeglize ekoyebana ma eglize otikala kaka moko eglize kimbanisi ela makasi te me tokomona yango na bonzambe mpo nzambe asangaka na ndenge na ye mpe ndenge alingi sava mwa bambote epa bandeko nyonso bandeko nyonso balandi napesi yo bambote ebele lisolo mpona kobetela bino lelo nano ta eza susu te me nayebi ke toza na ndeko tobeta bino lisolo mpona koyebisa bino minoko wana ebanda wapi mpe minoko nini oyo ebanda kolobama ava nzambe akabola minoko wana elobama na kongo na koyebisa bino minoko wana mokolo tokozwa chance so occasion mpona koyebisa bino pourkui balangue ebele mpe balangue yango ebanda wapi mpe division wana esalema wapi na kopesa bino mokolo soki nzambe apesi biso cita ya bongo okopesa bango meme ata mwa tete moke kaka oglise ata mwa eloko moko ya moke apres etikalaka ya émission mosusu tokoya kosala tokotine nango tokosala soki tozwi mwa ta nakoloyebisa bino na combien de fois makambo nyonso oyo ya mingi oyo tomona na bible ebandane na congo jardin d'Eden eza nde congo balanga ewazi biso tu ebanda na congo mpe na kokende biso makasi kotalisa bino mpo lelo bato bakokomisa yesu babiso bakokomisa acteur ya film wana albert pore albert durel comme si ende kolo yesu or non kolo le papa jalungana donc likambo ya yesu eza filme wana eza filme papa d'ailleurs na bango bato bamemela biso bafilme wana basala yango bayebi malamu ke mama ya nkolo yesu amari aza motu mwingi nkolo yesu mpe atika oza mpe
mondele te mpe mutu mingi ye likambo ezali soki tozwi tala kotalisa bino combien de fois Jésus aza noir eza oyo ya filme te rezo tomona ya Albert oyo bato mosusu bamotiaka bandako na bawa losambela non ye wana te daye acteur ya filme wana aloba botika kosambela ye mpe aza na posa ya mapamboli botika kosambela kombo na ye mikolo ezali na kotalisa bino ke Jésus aza noir Marie mpe aza noir mpe na yebisa bino tata ya Jésus nani mpe mama na ye nani ende eloko nde flashka yango wana kobeta masolo etali balande mpe makambo etali Jésus mpo lelo ba Jésus ekoma oyo ngai Jésus oyo mboka nzambe abandi mboka Congo mwa bambote pa papa Michel depuis Canada Michel mbote ebele papa na famille kimia ezala na bino tata nzambe aza na bino courage ya makasi esiko ezali ekomi ntango ya motu mwindo kobanga te place nyonso tu yo motu mwindo oza na kati ya mokili nzambe moli misatu avandi awa na kati ya Congo esengo na biso nde yango wana complexe ezala susu te ekomi ntango ya motu mwindo ekomi ntango na biso esengo mpona biso bacongolais nzambe alingi azongisa biso na esika na biso ya liboso ndenge asala biso bato mwindo mutu ya liboso ada na eve bakoko na biso bato mwindo basala biso sikoyo nzambe alingi azongisa biso na esika wana mpe makambo yango ebandi nde sikoyo bato bakokamwa ferie mpona kimbango makambo yango sikoyo ebandi ça va merci mwana mboka merci bandeko merci na balandi nyonso vraiment nakolemba bino te bino mpe soki bapréoccupation ezali tobanda osola na biso kaka mikolo malamu mpona bandeko nyonso mpe ferie malamu mpona journée ya lobi mpe makambo esengo etoninga na kati ya mokili esengo etoninga na kati ya mokili mpona komona ferie oyo merci mingi ciao